Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas naître là. Tu as une place à côté de l'image à Malam, place à côté de la théâtre à Malam, film à Malam, événement boy. Gemidor TV, moi j'adore. N'a pas doré Yango, le qu'on adorera. Mais tu n'as Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour qu'on ait de suite. Gemidor TV, n'adoré. Bah tu nous sautes bolinga pour mon ami Ray. Bonjour, comment tu vas? Mon nom est Gemidor TV. Gemidor TV, Gemidor TV, Gemidor TV. Bon s'abonner na bino ebele. Pour mon ami reste ninga lamba, ami reste ninga sokola, ami reste ninga lala, ami reste ninga lamka, ami reste ninga tambola, ami reste ninga vivre nangola, ami reste ninga anani. Nioso bo mon nango kuna donc. À l'aise. Bom dia, estou a chamar toda a gente que querem ver Mamãe Etoile, Mamãe Miressa, que querem me ver eu, Rihanna, que venham mesmo se abonar neste canal Gemidor TV. Venham ver o filme, venham ver séries, que venham ver emissão, que vai se encontrar a mim mesma. Eu mesma que vou representar essas emissões. Vão gostar, vão adorar mesmo. Uau, que máximo! Gemidor TV. Bolingi bomo na Mamãe Etoile, bolingi bomo na Miressa, bolingi bomo na Moïse, bolingi bomo na Ezoka, bolingi bomo na Barteur, Bartrice na bino nyonso oya Congo bakoma na Rwanda. Pour s'abonner massivement na Gemidor TV. Donc to telemi pena na TV munene. Il y a Gemidor TV. Alors Gemidor TV a chaîne oyo a panza penza ba image pe a panza masolo. Oya za li solo na ya bomba na kata Gemidor TV. Alors masolo e bete ma ya kitoko. Gemidor c'est ma chaîne. Nango toye lisusu vraiment kopesa bambote ebele na batu nyonso oyo baza partout na monde o balandaka biso na bokebi. Kopesa bino bambote ebele kati na émission na bino bolinga mingi ya grandeur. Ndenge to prometaka bino toujours pe ndenge bolingaka bosengaka biso toyaka toujours kosala vraiment oyo bino bosengaka. Nango mukolo lelo toye lisusu ndenge kaka esengeli kopesa bino vraiment basango pe na komona oyo bino bolingaki aya na plateau ndenge toyebisaki bino vraiment plateau ezongi be émission komi kosala comme il faut yango to bengisaki vraiment azana biso elongo kati na plateau na yango to ko développer vraiment deux sujets na ye oyo eza ba sujet oyo bino botunaki biso to ko solola ngo na ye après ye akoleka pe oyo ezali na kolendisa bino bandeko parce que kolendisa vraiment eza malamu mingi kati na Yesu kati na bana Nzambe ezala lisungi munene na moment oyo toleki ya pasi pe na moment oyo tozokende oyo toyebite Nzambe kaka ye moko mutayebi. Bonjour Pasteur Kiala. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Mikole belé hein. En tout cas, l'hypothèse surtout ça va. Nzamba zo lokumu. To moni to leka ba moment difficile vraiment na pandémie oyo elekaki awa na coronavirus na yebite vraiment yo pasango ndenge nini. Ezalaki facilité mais lokola makomela Nzambe lobiki na circonstance nyonso tokumbisa Nzambe tokumbisa Nzambe na ba période yango nyonso ndenge tokolekisa pe ndenge tozali kokota na mwa kimia oyo tozali komona quand même que ezo ekutami mwa moke liboso na biso. D'accord. Mais comment la pandémie oyo vraiment po bandeko ebele bamitungisi tomoni pe basala Nzambe ebele bakufi kati na pandémie oyo na monde entier vraiment. Donc na yebite vraiment yo etant que mosala Nzambe pandémie oyo ezo tambola ti lelo o balobi ke nanu pe silité to yebite lobiso ke zandenge nini yo pena elobeli yo nini kati na yo moko etant que pasteur. Liwa donc to yebi ndenge Yesu akufela Yesu akufa na liwa moko oyo ezalaki pena ke yeta akufela yango omoni mais makomina Nzambe lobi ete andimaki alata nzoto aya na mokilo yo poazo esika na biso donc ata ba malade oyo ezali ko bangisa bato bazali ko sambela na solo te bato bazali ko sambela na solo ezo bangisa ngo bango te o to sololi quand même na bato ebele omona ke bandeko ebele baza na poser bazali ko banga te po bayebike donc moto nyonso sengela le kananzela na liwa ndenge makomina Nzambe lobi na biso soki Yesu ayete pona ko kamatana na église na ye
kufa ezali wana ko kozwa mutu nyonso mama na likambo nde ezali ke moto akufa na lisumu te. Mais pasteur kolobano ko répondre biso merci en tout cas pour la réponse na yo mais no kenango plus loin komona ke est-ce que kati na itonga ningo te ko te ka pena bandimi o eza kufa eza nini ba tina ya kufa vraiment. Ah oui, donc tote aka ndenge molimo na nzamba azali kotalisa biso mais toyebi ke kufa ezali donc dernier ennemi oyo Yesu akokanga ozomona ndenge bazali bakomi na nzambe ezali kotalisa biso na Corinthiens. Donc biso bandimi kati na Yesu Kristo bao bazali bazwi faveur, voilà, bao basosoli bazali kobanga kufa te. Kufa nde ezali kobanga bango monguna nde ayebi ke soki a permettre kufa elanda bao bazali kobanga nzambe ezali lokola escalier pona bango. Donc ezali kufa ezali escalier oyo ekomema bango nde na likolo. Mais comment bana nzambe mingi otozomona lelo bazo banga kufa ba pasteur ebele kufa donc osambele komi nyonso tout ebele mais liboso ezalaki ndenge wana te. Te soki omoni ba pasteur ou bien bana na nzambe oyo bazali kobanga kufa ezali bato oyo baza na sir na bango moko te. Ozolanda baza sir na bango moko te ndenge nini. Oyebi ata ndenge tokendaka na baekole ngai nazo kanisa tango nazalaki na RDC tango nazalaki na ekole nazalaki komona ezalaki na bana mosusu babandaki kotanga malamu. Alors ata biso tozalaki na mwa négligence ya moke mais tobandaki koyeba ke no oyo penza donc soki examen tango bako proclamer donc yep na koleka voilà. Donc bazalaki si ozomona. Alors un vrai chrétien muto azui faveur ko te pa na nzambe muto azali ko banga nzambe ayebi ke lelo soki Yesu aye lelo soki kufa ye ezali ke po emema epuna likole pa na papa akene kuta na nzambe na. Donc comme on a ndenge lobi batwana bazana sir na bango te donc repentance vraiment ya solo kati na bango na mokuse ezate. A repentance ezate uyangwana donc eza pasi mingi po oyebi tokomi na batamoko oyo bazali kotalisa biso sa batamoko ya difficile. En plus makomi na nzambe ezali kotalisa biso pe même ba Bible lobi ke il s'introduit au milieu de vous. Donc kati na bana na nzambe pe munguna pa koti kobosa na te balobi na biso ke ba faux prophète bazalaki ba faux prophète bakozala ba faux enseignant bazalaki ba faux enseignant bakozala. Alors bango wana mutu bazali ko égarer bana na nzambe. Alors bana nzambo munguna azali ko égarer na nzela ya ba faux basali donc soki enlèvement lelo eye donc bakotikala omoni. En plus ce qui enlèvement et été ce qui koufande et attrapé bango donc bazanali à tourment ndenge makomi na nzambe ezali kotalisa biso. Merci pasteur. Alors tokena biso susu kande tozo continuer biso ndenge bandeko basolanda biso na mukolo lelo eza pena ba question o bandeko batuna ki moi ebele komona mama na biso la mama des garçons mama na biso Lucia qui a ça atuna ki pena alinga ki koyeba pourquoi bokabwani ekoti mingi kati na eza mingi kokota te mais bokabwani eza mingi na côté na biso ba batamangala bokabwani eza mingi. Pourquoi bokabwani fo ezala ndenge na pe motema mabe tozala sembo tolo ba sembo te na point wana eloko na kotalisa yo eza boye donc bokabwani eza kaka côté ya batu ya mangala te. Oh, quand même, kola salibiso faveur, tourner quand même na Europe. Oui. Tous les communs na tana kat na Europe, tous les communs na bokabwani ezali. Tant que tozo ki faveur ya okena Israël, Guido abne ko tamusa biso ayibisaki biso ndenge ne ba division ekotaki na église. Omoni. Ndenge division ekotaki na église ezalaki da ba petite chose kaka. Non yo donc nzamba cho na motema ke no mwasa ko te yanga non te mwasa no lettre talisinga ke mwasa ko te ate ozomona donc babiloko mo amike ya mute salaki ke bato ninga esalama na tour de Babel ozomona Bible dit que na tour de Babel bazalaki na likanisi ya malamu ozomona mais likanisi na bango ezalaki ke ozomona
batonga tout ekende tina likolo mais wana ezalaki penser outaki epai na nzambe te yango wana nzambe asalaki nini apanzaki bango ozomona donc ndenge moko donc soki bokabwani ezali koyela biso na bitonga donc nalingi kotalisa yo mpe ke monguna mpe akoti na kati na etonga omoni yesu ayebisaki biso alobi ke no sachez que monguna akoya bafo prophète bakoya fo tosala mayele omoni donc yango wana donc soki bokabwani ekoti na kati na mangomba ezali ke monguna azali kolinga a récupérer ba Eli omoni po bible lobi ke akokombattre ba saint mpe akolonga bango surtout na batemps oyo tozali kovivre. D'accord. Na batemps oyo ya suka oyo donc toloba na batemps oyo ya suka eza difficile monguna pena atelemi mpona koye mpe ayeba mpe kozwa akangisa mpe bato na ndenge na lolenge oyo aye. Alors eloko nini yo kokoloba na bana nzambe basala nzambe oyo bazodemere na basituation ya ndenge wana conseil nini mpenza na moment oyo yo koki kopesa bango? Nzambe ayokela biso mawa soki molimo mosanto alobi te soki molimo mosanto aconvaincre biso te soki molimo mosanto aconvaincre bango te na ndimi te nga na koconvaincre bango omoni o eza makambo na Nzambe mais eloko moko tokoki koyebaka ke nanu tozalaki na mokili oyo te Nzambe ayebaki biso nanu tobimaka na mabuma na biso te Nzambe aponaka biso Nzambe atiaki biso a part makomi na Nzambe elobi ete wana tozalaki ba masse informe Nzambe akomaki bakombo na biso na livre ya vie alors kita yo sikoyo moto ozwa faveur Nzambe asala yo grâce ososola ke Yesu nde moto ayaki kopesa biso bomoi ya seko ya malamu ozomona Yesu tango ayaki po récupérer biso po amonaki ndenge monguna manaye komema biso bible bite biso nyonso tutokwesamaki omoni mutu moko te azalaki juste biso no tutokwesamaki mais Nzambe ya mawa oyo atindaki Yesu Kristo makomi na Nzambe ezali kotalisa ngai na yo boye ke molimo na Nzambe aye koconvaincre biso ke Yesu penza oyo soki tolandi ye tokozala desu te alors lokola tolanda Yesu esengeli tozala prudent omoni esengeli toyeba kotala bizaleli na biso po un jour soki Yesu aye tokende mpena na likolo ou bien soki kufa eye emema biso kokende kutana papa na biso tokende kokutana oyo basanto bazali kozela biso na likolo ndenge makomi na Nzambe ezali kotalisa biso ke eza na bamartyre eza na basantu oyo bazali kozela biso na likolo donc esengeli tozala prudent. D'accord, tozala prudent bandeko bozala prudent vraiment bozoyoka pasteur ndenga zoloba pe ndenga zokena biso vraiment ko solisa biso na lolenge pena obino bolingaka. Alors pasteur tokokende su musika komona parce que maman na biso Hermione Maneka donc Mamiston Malewa pe na Dani Maneka batuna ki biso pena pe koyeba kotuna yo vraiment o ezali vraiment tala lelo komona ba pasteur ebele komona nudité na bango devant ba écran komona donc bolumbu ya ba pasteur ebimi penza mingi boye ezo talisa biso nini to yokoki koloba nini na makambo vraiment komona lelo ekomi partout donc ba bolumbu ya ba pasteur makambo ebela mababa pasteur lelo ekomi kobima na poisa eloko nini yokoko talisa bana Nzambe na makambo wana eloko na kotalisa mpona point wana donc eza kaka pasteur te eza kaka basali na Nzambe te mpo bakomi na Nzambe ezali kotalisa biso eza na bafaux apôtre eza na bafaux évangéliste faux pasteur faux docteur donc ezali na bafaux serviteur ezali mpe na bafaux chrétien omoni ntongo lobi bafaux serviteur faux chrétien soki okoki kolimbolela biso penza malamu bandeko bazolanda biso kati na Gemdor TV ba comprendre bien vraiment. Ah oui bo makomi na Nzambe ezali kotalisa biso ke eza na basali ezali na basali ya mabe bazali kotalisa biso même na Philippiens chapitre 3 soko kitine omona yango bazali kotalisa biso bafaux serviteur pe bazali kotalisa biso ke tokeba na bafaux serviteur. Mais bana Nzambe pasteur ba faux serviteur wana komona lelo donc soki tolobi boye donc oyo ba oyo tozomona ba bolumbu na bango donc baza ba faux serviteur
makomi na nzambe elobi ke eza na bato mingi mpe babandaki na molimo bazali kosukisa na nzoto omoni nzambe akosala yo faveur ke obandi malamu apres na nsima na yango donc mungu na récupéré na nzela obebisi oui eza ndenge wana bongo sikoyo bafo bana na nzambe bafo bana na nzambe bazali kotalisa biso yango apôtre Paul alobi ke akutanaki na bafaux frère bazali solanda bafaux frère donc eza na bandimi ebele bayamba Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi mais bazali kotika mokili te ozomona bakangami na mokili bazali kosimba donc balingi te bazali kolula mokili ezali kosala pasi tala kaka yo moko mwa moke zonga kati na yo moko mutu ayamba Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye basi ya butu batungisaka ye mibali ya butu batungisaka ye wana eza normal te po ete makomi na nzambe elobi ete mutu ya ndimi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye ayambi molimo mosantu ebongo molimo mosantu esika azali monguna makomi na nzambe elobi ete ntango monguna azali koya molimo mosantu azali kokimisa mbanga omoni mais tozali komona eza na bana ebele ya nzambe oyo tozali kobenga ke bakretien oyo tozali kobenga ke badisciple mais tozali komona ke eza na mingi ozosentire mna ke no donc ntango mosusu na butu alalaka bien te ozomona basi ya butu baza kotungisa ye mibali ya butu bazotungisa ye donc bakomba donc kimia eza te mais il fallait mpe asosola azonga na ye moko mpo abongisa azali azokipe te alors sans le savoir mutu ya ndenge wana soki Yesu ayeke okotikala mais bato ndenge wana bayaka mpe koyebisa bino kame bamakambo yango oyo bango bavivraka mpo bosambelela bango to bayaka te mais naza kotalisa yo ke donc na temps oyo tozali kovivre surtout na batemps oyo nyonso tozali kolekisa oyo esengeli mutu nyonso to azonga kati na ye moko azonga kati na ye moko po ete makomi na nzambe elobi ete mutu oyo akangi matoi na ye mpona koboya koyoka maloba na nzambe priere na ye kozala na ntina moko te ozomona alo eza na bato ebele bandimaki sango malamu bandimaki Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na bango mais bamandaki kopersévérer na connaissance te Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc aux gens connaissance ezali kosala que vraiment bato ebele bakuta na berere moko ya danger et bon bakomi komona yango normal nzoka eza normalité. Alors kotalisa bana nzambe pena komona ke bana pona bana na biso pe mususu tozalaka te omona pe atali image boy akekoya na ba image ndenge wana. Est-ce que ba image ndenge wana ezali pona ko bebisa bana pe bandeko ou bien nini pena tolingi koyeba pena eloko nini pena oyo eza mabe kati parce que komona bolumu ya tata mobimba ndenge wana bakoko bazotala eza très dangereux pona bakoko pe bana. Kasi ya mwana te omoni tozana temps moko oyo balobi ke na mokolo ya suka tozana ba temps moko ya pasi yango tozali ko vivre ba temps tozana yango sikoyo donc vraiment nzamba sala biso grâce moto na moto a zongela vraiment autorité na ye liboso na bana po ete Bible bi ke to enseigner bana na biso voilà ozomona alors tant tozali ko enseigner bana na biso te to yeba ke un jour nzamba akosambisa biso pona yango oye muta pesa biso bana Bible bi ke bana baza héritage ko te pa ina nzamba siko nzamba pesio héritage nozali kokoka ko encadrer yango ko encadrer héritage yango te nzamba ko sepela na yo te. Mais pasteur kokene musika komona olobi eloko moko malamu vraiment merci nzamba pambola yo mais pasi ezali ete bokabwani oye koti mingi na bangomba yango pezo sala ke ko endurcir peut-être mite babana kokabola bana sans le savoir. Oui, yango eloko na yebisaki yo te munguna akoti na kati na église Jude na verset 4 bazali kotalisa biso ke il s'introduit au milieu de vous donc munguna akoti na kati na église oyebi na babare bitumba ezalaka susu te ozolanda na babare koma raro oyo ka bitumba mpona nini me yango wana munguna ayeba ke akanga bato na ye wana donc bato wana munguna ayebi ke no oyo deja baza bato na ngai moto akosimba bango aza te donc bademo na ngai bazosokipe na bango siko munguna akoma kosani akoma kolanda ngai na yo na kati na église alanda ngai na yo na kati na église akomi koluka nani oyo azali kofongola baporte mpo akotela ye mpo akoma lititi ya bololo yango wana Bible elobi ete tokoma matiti ya bololo te mpo na koboma bato ebele. Donc il faut koyeba komibatela
donc yo mi batela nga na mi batela po ete tokoma lititi ya bololote. Mais kokende koloba pena vérité komona ke ba séparation otozoloba mingi ozo sama na mangoma surtout biso awa na mboka otozali to moni ba séparation eza mingi. Mais est-ce que conscience vous avez vraiment conscient que na ba séparation wana ezo mema pe séparation bana kati na biso nyonso to pe kati na bino moko? Ouais, donc bit ya mungu na yango wana azalaki na likolo makomi na nzambe lobi ete alingaki kutu a combattre po etatika la kuna na likolo a combattre nzambe alingaki azwa kiti na mokonzi na nzambe me makomi na nzambe lobi ete donc ba combataki yepe kuna na likolo ozolanda mais yepe alesaki faire te yepe asalaki nini yepe a combataki yepe abundaki mais bible lobi ete azalaki plus fort te yango no moni ba précipitaki ye awana se bongo bible lobi ete malheur na mabele pe na ebale omoni alors siko tangu siko yazali komona ke batu bazali ko belela Jésus epesaka esalaka ye malamu te siko yango wana koma kokota wana conseil nini yo koki kopesa parce que ngai biso na Gemidor TV to mekaki kotala bandeko belé ba bengaki pe balobaki en tout cas solo na pasteur Likambo bien parce que peut-être bango bazana ignorance ba ebite ke bazo semer mabe moko boy kati na bana pe ndenge bazo kola po bana déjà ba komi pe ko révolter ba komi kolobaki kati na mboko bazo mona su mosala nzambe moko te zo pesa passe mais nzambe ya mawa ayokela biso mawa ndenge tolobaka ke donc nzambe oyo asalaki na baprofete nzambe oyo asalaki lisusu bantoma faveur asala biso lisusu faveur po makomi na nzambe lobi ete eza na makasi na biso te eza na nguya na biso te eza ni na lisungi ya molimo mosantu po bana na biso bazonga na nzela tobondelaka mpo na bango po eza très important yango wana po soki tozali kobondela mpo na bana na biso te monguna akorekipere bango alors soki monguna arekipere bango tokokoma lisusu na babombe mosusu na kati na bandako voilà ozomona alors yango wana penza donc esengeli toyeba surtout na batemps otala baperiode touti kolekisa tala baperiode toza na yango soki tokozonga kati na biso moko te otobongisa oyo tobebisaki ekozala pasi po bible lobi ete wana okobanda kobondela sala nyonso nzambe ayoka mabondeli na yo ezotalisa ke eza na mabondeli misusu oyo nzambe ayokaka te alors kokende pena koloba vérité komona ke biso personnellement tozoloba ke tondimi te ke nzambe ayokaka bino lisusu na komona bokabwani oyo na bana ba ekomi kolamante na bana ekomi kosala bana pasi est-ce que nzambe pena sincèrement parlant na bino moko boza sûr pena ke nzambe ayokaka bino lisusu? Nzambe ayokaka nzambe ayokaka po oyebi quand même bisika touta bible bi oya ko persévérer tina suka voilà tozali ko persévérer boyebi esika touta boyebi esika toza sikoyo posa na biso ezate tozonga esika touta voilà posa na biso ezake tokende liboso voilà bible bi ete tango Abraham abimaki na mboka baboti na ye esika abandaki kokende wana esika akutamaki bible lobi ete akutamaki mpe na badifficulté mais azalaki na ye lisusu na posa te ya kozonga esika awutaki aye kososolaki na mokili oyo aza mopaya abandaki kozela sikoyo mboka oyo ya likolo oyo nzambe atongela ye makomi na nzambe ezali kotalisa biso ke mboka wana etongama na bato te etongama epai na ye moko nzambe. Bon, pasteur tozo ke na biso parce que émission yebika kezaka tango vraiment émission grandeur kendaka pe musika po bandeko belé bazolanda pe bakolanda biso na bokebi vraiment nango kokene musika vraiment na o nyonso tu ndenge to sololi komona okoko talisa bandeko nini bandeko awa ndazo bana précisément kaka awa na village short form na okoko talisa bangoni pe ba lando na bokebi komona unité wana ezonga kati na bino po esoulager pe mitema bana enfin que bana pe bazwa kimia yo eloko nini message nini okoki ko lancer na mukolo lelo kati na Gemidor TV kati na émission na biso donc ndenge tolobika ke soki molimo na nzamba sungi te passe molimo na nzamba yokela biso mawa molimo na nzambe vraiment simba biso po toza lipambo lisusu pona tina na bino po na ebisio bandeko na ngai ba oyo bauti kokende ebele bakei
to banaye komona bango ndenge bazali kokunda bango ndenge bazali kobwaka bango vraiment eza pasi mais sengeli toye baba oyo bakei toleki bango na eloko moko te c'est ça omoni donc ba oyo bakei wana keba tant mususu un jour ekoki yo ta un jour ekoki kozala pe ngai alors lokola nzamba tikeli biso nanu lisusu tango ezali faveur oyo nzamba asali biso yango wana esengeli koyeba kososola batango tozali kolekisa po bible lobi na ngai na yo boye bata oyo tozali kovivre eza malamu te en plus nalingi na bakisa boye tobosana te nzambe apusaki pharaon na erreur bamaladi oyo mpe tozali komona awa donc nzambe apuse monguna na erreur bango mutu basali ba plan oyo tozali komona bamaladi oyo nyonso tu mais nzambe apuse bango na erreur donc na ba erreur oyo nzambe apuse bango tala makambo siko bakomi kosala tala makambo auti kosala siko kita yo siko ndeko na ngai mutu ozwi faveur ya komona makambo oyo touti kolekisa donc ilinga ozala mayele po ete soki oza mayele te ekopesa pasi soki oza mayele te ekopesa pasi donc lobi ekoki kozala yo lobi ekoki kozala ngai lobi ekoki ko se retrouver na ndako na yo lobi ekoki ko se retrouver na ndako na ngai yango wana tozala mayele ndeko na ngai tozonga na source penza makomi na nzambe ezali kotalisa ngai na yo boye na Esaïe 52 verset 12 kuna nzambe alobaki na Esaïe aprofetizaki mpona batan oyo ngai na yo tozali kovivre alobi ete na mbala oyo bokobima na kokima te po eza na bato ebele babimaki na kokima yango na milimo mabe ezalaki kotungisa bango yango na tozali komona eza na bato mosusu bakutamaki na baproblème ndenge toyokaka bana ya Sheva ozomona balingaki babenga na milimo mabe pe milimo mabe sai nini e balukeli bango e combattre bango nzoka soki tozalaki pressé te soki tozwi conscience tozonga na source po bazali kotalisa biso 120 disciples oyo bazalaki na chambre haute tango babimaki milimo mabe banaye kosaka na bango te ba faux prophète banaye kosaka na bango te bato misala mabe banaye kosaka na bango te alo yango wana eloko sikoyo tozali kosenga ke kolo ayokela biso mawa asala biso faveur kolo asala biso faveur pona nini na mbala oyo po oyebi oyo eza Pentecôte voilà dimanche kozala mokolo ya Pentecôte ozolanda eko ezali mokolo moko oyo ya mutuya na miso na nzambe voilà mokolo oyo makomi na nzambe ezali kotalisa ngai na yo ete kolo andimaki kokitisa molimo na ye epai na ba oyo ya ye voilà epai na ba disciple na ye ba oyo bazalaki na chambre haute makomi na nzambe lobi ete wana molimo mosantu akitelaki bango monguna banaye kosaka na bango susu te alors yango wana tokoki ko saisir opportunité tozonga kati na biso moko tobongisa oyo ebebaki voilà soki tobongisi oyo ebebaki soki nzambe asali biso faveur na mikolo ya suka na banza ezali na bilembo ekomonana. Voilà, bien dit. Alors yo pena ko talisa bande koboye donc kozonga bozonga kati na bino moko donc bozala na humilité na komikiti sezala kati na bino bokuta na vraiment bo solola et tant que ba humain et tant que mikolo et tant que ba responsable après aboye ba kozwa nzela pena ya musala nzambe esalama ndenge esengeli. Donc souhait no penza eza yangwana. Souhait eza yangwana donc bandeko na ngai eza na batu mingi babandaki na molimo tozali komona ndenge bazali kosuka na nzoto. Alo eza pasi mingi tozonga kati na biso moko to précipitaki to kimaki makomi na nzambe ezali kotalisa ngai na yo boye ba prophète ba sakolaki e Yesu pe avant akende alobaki na biso alobaki ke bozela na Jérusalem tozela na présence na nzambe soki nzambe apesi biso makoki tala nzambe apesaki bantoma makoki tala ntoma Jean tango akendaki ko se retrouver na île ya Patmos atako ezalaki endroit moko ya malamu te mais influence ya mabe elongaki ete omoni
Nzambe amimonisaki tango nyonso to epai na Thomas Jean pe Thomas Jean azalaki lipamboli ata pona bandeko bazalaki na ili ya Patmos ata pona église na Nzambe yango wana kolo asala biso grâce to sosola na batan oyo tozali kolekisa oyo to lekisa ngo kaka likolo te to zongela makambo oyo te ba bêtise oyo tobandaki kosala avant to vivre makambo oyo po soki tozongeli ba aventure oyo tobandaki kosala avant to vivre makambo oyo donc ba aventure eza avant coronavirus to loba ndenge oui po totambolaki na désordre donc voilà yo vraiment olobaka no vérité ndimaka na yo donc oza ko avouer vraiment qu'avant coronavirus oyo ya donc ezaki désordre ezalaki makasi désordre ezalaki tobandaki kobeta bibetela ozomona tobandaki kokima bikimela nzoka oyebi donc soki mutu ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ye ezalaka boye ezali lokola bakomisi kombo na yo po ozala ndenge ezalaka ke bato bazali kokima na stade ozomona eza te ke soki ntango balukaka bato bakimaka wana mutu na mutu nyonso to akoki kokende non ezalaka baselektionaka kamso ano nga na ndimi nasala course wana alo okende okomisi kombo na yo ndenge moko ezalaka ndenge moko ezalaki tango yo ndimaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na yo tango nga na ndimaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ngai basalaki nini bakomaki bakombo na biso siko babandaki kotala siko ndenge tozalaki kokima Yesu azalaki kotala ndenge tozalaki kokima banji bazalaki kotala ndenge tozalaki kokima bampaka oyo badevansa biso basanto oyo badevansa biso ozolanda ndenge bazalaki kotalisa biso na Hébreux chapitre 11 bapaka oyo bazalaki na kondima bato batambolaki na kondima wana baza lokola ba témoin bango bazalaki kosani ti lelo batalaka biso mais tango bazali kotala biso mais omitala nanu est-ce que ozokima malamu na vie chrétienne voilà c'est ça tokima malamu te merci lokwa yo moko za kwa vozolo bango pena ouvertement na télé vraiment Nzambe alekana ko sungo pena ko pambola parce que ezana basala Nzambe mingi te bayaka baloba solo bayaka kaka toujours te bakosela ka moyini bakosela ka mais yo kena yo kuna te olobi te eza kutu moyini te eza nde biso moko kati na biso nde to tambola ki na lolenge ya mabe mais poto zonga liso kuna te esengeli na biso tokutana tozonga na raison tobongisa merci mingi pasteur vraiment na maloba na yo pe na kotalisa biso onyoso ndenge outi koloba awa na yango tokotika vraiment oteya pe bandeko na o etalami Pentecôte kotalisa kolendisa vraiment bandeko emema bango susu etombola susu bango makasi bazana na bolembu te ba oba po batebele bazu bolembu donc batebele vraiment balingi su makambo alors eza pasi mingi komona ke déjà basali nzela mulai alors bazonga lisusu sima eza pasi pasteur eza malamu tata muke na yango vraiment tokotike lo temps na kata Gemidor TV biso problème ezalaka te oteya bandeko pena otalisa bango bolamu oyo ezali kati na Yesu Masia pe na journée oyo ya Pentecôte oyo ezoya donc voilà to pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo toye ko rappeler bino lisusu Yesu aza lolenge moko lelo lobi pe libela na libela makomi na Nzambe ezali kotalisa ngai na yo ke avant Yesu aya na mkati na mokili oyo basakoli basakolaki Ezaïe asakolaki Jérémie asakolaki ke Nzambe akosala alliance ya sika Nzambe asali alliance ya sika ndeko na ngai yeba kobatela alliance po ete Nzambe makomi na Nzambe lobi ete Yesu alobaki na kei kobongisela bino esika yango lokola Nzambe ayokeli biso mawa yoka ngai malamu tozalaki lokola mikuwa oyo ya kokauka ndenge bazali kotalisa biso na Ezekiel 37 mutu na mutu tozalaki lokola mikuwa kokauka ndeko na ngai me makomi na Nzambe lobi ete avant Ezekiel aloba makambo oyo Nzambe atalisaki ye ndenge akorekipere batu ndenge akorekipere batu bato bakangamaki na nord bato bakangamaki na sud bato bakangamaki na west alobi ete na kosala yango kaka pona bolingo ya kombo na ngai po ete boyokisi ngai soni bandeko na ngai toyokisi Nzambe soni po ete izonga kati na yo moko ndenge touta koloba ke tala mutu oyo bakomi kombo na eke aye bakokima mbango Bible biete bato bakimaka mbango wana bazalaka ebele kasi moko kaka muta longaka makomi na Nzambe lobi ete tokima po ete tokima na lolenge ke tolonga yo kima po ete kima na lolenge ke olonga
ndenge makomi na nzambe ezali kotalisa ngai na yo me tokimaki tolandaki baregle te okimaki olandaki baregle te me tala nzambe ya mawa yokeli yo mawa ndeko na ngai bandeko ebele nzambe arekipere mpe mala bango basusu se retrouve na lie ya tourment basusu se retrouve na lie ya repos me nalingi na ye akoyebisa yo lisusu ndeko na ngai kobeta nanu tolo te berere ezali est-ce que ozalaki kokima malamu est-ce que ozalaki kopersévérer na enseignement est-ce que ozalaki kopersévérer na communion fraternelle est-ce que ozalaki kopersévérer na fraction de pain est-ce que ozalaki kopersévérer na prière soki ozalaki kopersévérer te ndeko na ngai na ye kolendisa yo na kombo na Yesu Kristo zonga kati na yo moko linga obongisa lokola nzamba yokeli yo mawa asali yo faveur ya komona mukolo na lelo ya komona batan oyo makomi na nzambe ezali kotalisa ngai na yo na banzi ezali Pentecôte ya liboso oyo ozali kokota na makambo nyonso to euti koleka. Voilà. Alors lokola eza Pentecôte ya liboso tala na lingi na talisa yo Bible biete bango nyonso bazalaki esika moko bayekoli ya Yesu bayekoli ya Yesu bazalaki esika moko tozalaki lokola mikuwa kokauka sikoyo makomi na nzambe lobi boyeke tango mosali na nzamba profetizaki mikuwa ya kokauka nyonso ekangamaki esika moko ezongaki esika moko. Première chose ezalaki yango wana. Deuxième chose ezalaki ke tango mosali na nzambe a sakoli lisusu eloko ni esalamaki balobi ete misisa eye kolata na mikuwa. Troisième chose tango asakoli lisusu balobi ete misuni eye kolata na mikuwa. Donc misisa pe misuni ezongi kati na mikuwa. Pe bazali kotalisa biso na sima na yango loposo eye kozipa. Eye kozipa mikuwa misisa pe misuni wana. Me balobi ete moto azalaki kaka cadavre. Muto yaza cadavre akoyi ko vivre ndenge nini ndeko na ngai. Tozalaki ba cadavre. Ndeko na ngai zana bato ebele bazali kotambola, bazali kobanzete, bazali ya kotelema, me bazali ya kokwea. Bandeko ebele baza ba cadavre. Soki kufa eye ekozala pasi. Alors avant kufa eya lokola nzamba yokeli ngai na yo mawa. Na lingi ete ozonga na kati na chambre haute. Pwete makomi na nzambe lobi na ngai na yango malamu. Tanga yango na Esaïe 52 à partir à verset 12. Ndeko na ngai saisir l'opportunité. Zonga na kati na lisanga ya bato bazali kosambela nzambe na solo. Pwete tan ezali tango eza malamu te. Saisir l'opportunité. Pwete nzambe tango akokitisa molimo na ye. Tango molimo wane kosimba yo. Ndeko na ngai na lingi na talisa yo. Ete tozana banyama mabe. Na kati na bamboko tozali kofanda. David alongaki lion. Na lisungi ya molimo mosantu. David alongaki ours. Na lisungi ya molimo mosantu. David alongaki Goliath. Na lisungi ya molimo mosantu. Yangwana ndeko na ngai na lingi ozonga kati na yo moko. Soki okozonga kati na yo moko okososola ndeko na ngai. Na ebisio na kombo na Yesu Kristo. Wana yo kobanda kolala soki batu ya mabeba pusani babanda komona moto. Pwete makomi na nzambe zali kotalisa nga na yo boye. Ete nkolo aningisi mokili. Aningisi ba nation. Alakisi nguya na ye. Alo lokola nzambe alakisi nguya na ye. Ndeko na ngai nzambe asali yo pe faveur. Yako yoka maloba oyo. Ezali susu na batangu ya kosakana te. Ndeko toko la pardon na bonde na kombo na Yesu Masia. Bible biete tangu tozalaki bana mike. Tangu toyebaki na nzambe te.
tozali kosala lokola bato bayebi nzambe te. Mais tangu toyaki kozwa conscience, ndeko na ngai linga ozwa ta conscience na tango oyo. Soki ozwi conscience okozala dessus te. Soki ozwi conscience ozongi kati na yo moko, wana molimo mosantu akosimba yo, okobanda ko déchirer balion. Batu mususu yo monaka na nzela yo ozali komona moto, nzoka lion aza kati na ye. Batu mususu yo monaka ozali komona oyo eza moto, nzoka ours aza kati na ye. Batu mususu ozali komona ete oyo aza mutu, nzoka Goliath aza kati na ye. Posa ya banyama wana ya mabe, ubie posa ya Goliath wana e déchiré yo. Ndeko na ngai zwa conscience pona le reste ya mikolo, Nzambe atikeli yo na la chaux de fonds, Nzambe atikeli yo na Suisse. Tangu yo kobanda koloba kimia, ezala bato mosusu balala ki balamuka kite. Toyoki yango. Ezala bato mosusu bazala ki kobanga kopesa mbote. Me maladi esimba ki bango. Ezali tango yo ngai na yo esengeli toyeba kosokola nde mitema. Tosokoli maboko tangu molai. Zamba pambola yo. Ndengo bene kosokola maboko. Ndengo zalaki komibatela. Zamba pambola yo. Po ete tozali kosala yango biso nyonso. Me mama na likambu nazali kotalisa yo. Ezali ke yo mibatela. Zonga kati na yo moko. Zonga na chambre haute. Po ete balobiete bayokanaki. 120 disciples wana bayokanaki babande kozala elongo. Pe na lingi na yebisa yo soki oko saisir opportunité te oyebi ete Juda abanzaki kako se retrouver pe na chambre haute. Tangu Yesu azalaki koloba ke bino ba 12 boko renie nanga Juda pa azalaki wana. Mais na lingi na talisa yo avant molimo mosantu akita Juda asalaki nini? Azalaki écarté, azalaki remplacé. Ndeko nanga Nzamba yokela yo mawaba remplacé ote. Nzambe ayokela biso mawaba remplacé biso te. To zonga kati na biso moko to bongisa. To kima ki bikimela. To zwa ki faveur. Bakoma ki bakombo na biso ete toko kima. Me to kima ki tolanda ki ba règle te. To kima ki bikimela. To beta ki bibetela. Alors nyonso wana ezalaki très dangereux. Soki liwa eya kokanga biso elinga kozala pasi. Elinga kozala pasi. Mais lokola Nzambe ya mawa ayokeli ngai na yo mawa. Abanzi mwa muke quelque ba sacrifice to salaka. Yango wana azali kozongisa motema sima. Alingi toloba lisusu po yo yoka. Makomi na Nzambe mutu elobi yango. Kola lobaki ete boko mona ba maladi. Boko mona nenge mokili ekoningana. Mokili ningani na bakonzi na batu na babola. Bato bazana ba moyen. Na bato bazana ba moyen te. Maladi yango ezali kokipete. Alors tala siko Nzambe a épargné yo. Yo moto yo Nzambe a épargné. Bible bi pona yo espoir ezali. Mais ma commune Nzambe ezali kotali sangai na yo kezana batu ebele ekozana berere na bango. Tikete ezali erreur na yo te. Saisir opportunité de konangai. Avant dimanche oyo, avant mokolo ya Pentecôte, oyo bazali kotalisa biso ete molimo mosantu akitaki ndeko na ngai zonga oya kozwa par na yo. Po ete makomi na Nzambe lobi boye tangu Yesu asekwaki akutanaki na 500 personnes. Souci na Yesu ezalaki ete tous les 500 personnes wana bakende ko se retrouver na chambre haute. Mais bazali kotalisa biso na chambre haute ezalaki kaka na 120 disciples. Ba oyo bazwa ki faveur. Tangu molimo mosantu akitaki. Molimo mosantu akitela ki bango. Bango wana moto basala ki différence. Na nzela na 120 disciples de kolanga. Ozali kotala ba internet. Na mokili mobimba. Nenge batu musu bazali kofuka mana babalabala. Ba musu bazali kobondela Nzambe.
tozali susu 120 disciples te mais tala baoyo bakenda pe bao bakenda liboso na biso pe tala bao batik tozana bango lisusu ndeko na ngai eza na bato bazali kosambela nzambe na solo batu wana molimo mosantu azali kobatela bango molimo mosantu azali kobatela église Église bazali kosambela na solo mutu ya ndima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ye mutu wana azali protégé na molimo mosantu batu wana bazali tozana bango bazali kobanga kufa te lokola nzambe a permettre ozala na souffle lokolo moni mokolo na lelo na ye kolendisa yo na nkombo na Yesu Kristo tomikitisa na biso liboso na Yesu Kristo po nazali koyebisa yo na nkombo na Yesu Kristo eza na batu ebele lokola makambo euti koleka soki bakotosa te liwe kozwa ba misusu na mbetu liwe kozwa batu mususu na bisiko bakanaki te alo linga ndeko na ngai omibatela po ete tolobaki eloko moko na ebandeli awa soki eleve atravaye malamu ayebaka ete nga na kozwa na ngai pe biso bato oyo nzambe asalaki faveur tolekaki na banzela wana tozali komona bato bazali kotravaye malamu tozali koyeba ete no ndeko ya kozwa na ye po ete atravayaka bien po tozali komona bango na ekole ntango mesi akobenga kaka ye po ayebaki azalaki mayele ye nde aye akolakisa bino na liboso alo yo mpe zwa conscience ndeko na ngai Yesu atunaki epai na bayekoli na ye batu bazali koloba nini mpo na ngai ndeko batu bazali koloba nini mpo na yo ebongo yo moko ozali koloba nini eske ozali kokima kolanda baregle ubi ozali kokima na désordre eske ozali kobeta kolanda baregle to ozali kobeta na désordre ndeko na ngai soki ozali kokima na désordre soki ozali kobeta ubi ozali kokima kolanda baregle te ndeko na ngai okozala disqualifié yango wana avant ke nzambe a récupéré pema na yo na bondeli yo obongwana na yo esika ozali ata na ndako ata na chambre omikitisa na yo osenga Yesu ayokela yo mawa makomi na nzambe lobi boye aza omniprésent aza omniscient aza bisika nyonso ayebi oyo ezalaka kati na batu azalaka na ye na posa te bayebisa ye makambo ya batu esika yo ozali zwa conscience zongela makanisi ya bomoto ndeko na ngai mpo na le reste ya mikolo oyo nzambe atikeli yo na mokili oyo tika nzambe ayokela yo mawa tika nzambe apambola yo na nkombo na Yesu Kristo. Merci bandeko, en tout cas bouti kolanda intervention ya pasteur na conseil pe o lilendisi asali kati na Gemidor TV na émission na bino obolinga mingi ya grandeur nango vraiment bo tenir biso rigueur tende ka tolobaka parce que makambu ya solo il faut toza na vérité biso toyaka te pona ko sepelisa batu koloba mensonge pona koloba ke batu bazala ne sengome aussi longtemps que batu bazo souffrir batu bazana misala mabe batu balingi ko changer te yango kande pasteur outi koloba en tout cas to komi na biso na ko chiter to ke na biso na suka to ko kende vraiment ko pesa bandeko mingi bambote belé surtout to ke na ko pesa ndeko na biso Bovik Mbala na Paris ba condoléances parce que outé ko bungisa papa na e na Kinshasa donc nzambe kaka sunga ye apesa ye makasi po nzambe ye mutapesa ka ye peka mutazwaka donc yango to kende pena ko yebisa ye vraiment lolenge wana en plus pena ko kende lisusu vraiment un de notre frère na Paris auto colliné ensemble vraiment fefe ndongala auti ko perdre moi sinaye donc na koleba susu ke nzambe vraiment aleka na ko visiter vraiment donc eza pasi mingi atiki 4 enfants eza facilité talaka ndenge tozali donc voilà donc nzamba sunga bango nyoso tout alors to kende ko pesa bambote mingi na bandeko o ba sponsoriser ka biso pe na Mamiston Malewa Hermione Maneka en tout cas Dani Maneka donc soko za na posa ko lia penza malamu o ezake mukolo wana moni pena ke non o lia na yo biloko mboka ndenge zalaka
Dani Maneka, Hermione Maneka bazana donc Mamiston Malewa bango baza pena bien préparé pour na yango. Donc kenepe comme on appelle agence na biso fret o ezali na Genève pe na Fribourg pour na rotinda biloko na Angola ba numéro to rochela bino ba numéro na bango nyonso tout olingo contacter biloko ke na Angola en tout cas baza dispo bango moko ba kozwa pe ba ko livrer yo yango. Nango bandeko tokomi na biso na suka na émission na bino bolinga mingi ya grandeur passer ki ala azana ye bokomela biso ba question bokoma oyo bino bomoni malamu pe oyo bo sepeli nango te enfin que tokobengisa toujours pasteur azana biso akoya toujours koleka pona kozongisa na ba réponse na ba question na bino bokotuna nango botikala malamu émission na bino bolingaka mingi grandeur oya bino Deonzinga humble serviteur boyebi kaka ndenge tolobaka ba propos totenaka awa engagea kaka mutu ye moko oyo biso tozana kaka pona kotuna mituna pe pona koloba vraiment oyo eza ya solo toko kene vraiment koloba na bandeko mingi bosabone vraiment na kati na Gemidor TV ekoza malamu mingi tozana kosa musala pona bino po bozala informer pe pona le lundi sindenge pasteur ayetala alendi sikitoko makasi alobi makamba malamu alors soki yoza abonné te makamba boy okozwa ndenge ni yango bandeko bosabone botikala malamu ciao ciao ciao.